biso bayindo epasola eye Mbote bandeko balandi ya émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesa katangu nyosa kolanda émission na bino kitoko émission santé lamu émission ko yakana maboto na bino na tina koluka santé bayimbo ko bakoza bon malamu esengeli boye baete émission santé lamu ekoti kala kate ata kwa mokolo moko pesa ndingisa na moto eloko bokono ntope na maimoko songo ko bango tingisa bayimboka na etali bongo santé ata kwa mokolo moko tokotika kate ko pesa ndingisa lelo tokolobela kisa bukoko ezali nini kasi ana plateau tozali bongo biso moko te tozali bongo na kilandi ngoma wazali bongo moko tradi praticien mbote kilandi ngoma mbote mopandi sango mbote pe na bayenyoso bazako na biso na bisika bazwami boni ba santé kimi ezali na kati netumba kaka ndenge tokotaki kolobe te lelo tokolobela kisa bukoko ezali nini elongo na kilandi ngoma kisa bukoko ezali nini matondo journaliste mpona kopesa maloba kisa bukoko ezali nini nazongisa na mokende olobi tradi praticien tozali banganga buka kanga buka donc na lopoto obenga guérisseur moto oyo azali kobikisa po te docteur abikisaka te docteur aswanyaka mais nganga buka abikisaka na bokono nyonso moto aza nango donc tozali banganga buka bokese nini ezali entre tradi praticien nganga buka tradi praticien soki d'abord eza nkota na biso te eza nkota bapaya bokeseni yango wana nganga buka ezali moto akobikisa bokono oyo moto aza nango mais bango moko mpe baleka bamibenga batradi praticien nga naza tradi praticien nga naza boye kaka oyo babikisaka wana kozanga koyeba boyingani esali bango bongo ete bamibenga batradi praticien na monoko na biso tradi praticien azalaka te ezaka donc guérisseur na lopoto soki toba ou bien herbaliste na lopoto mais nganga buka donc moto azali kobikisa bato motu no botuni kisa bokoko ezali nini kisa bokoko ezali bomoi nde yango de kisa bukoko oyo tobengi na lopoto tokodeba lopoto naturel médecine naturelle oyo bato babandi kosala oyo bakoko na biso babandi kosala na ntango ya kala bakoko na biso babikaki na kisi ya bukoko ezali nini kisa bukoko ezali bomoi oyo moto soki moto ameli yango akoka kozwa bomoi kisa bukoko nde ezali kozongisa moto boyokani na nature d'abord soki oyoki médecine naturelle mpona nini po ete ezali médecine nature ezali tata mokeli ye moko azali nature azali na kati pe libanda tata mokeli ezali univers oyo tozali komona mabele mai mupepe kati na bikelamu nyonso nde yango tobengi tata mokeli ya libanda tata mokeli ya kati ezali nini ezali mupepe oyo ezali kopema oyo tozali kopema pe ezali kopepa bisika nyonso moye omona yango ezali te partie invisible ya tata mokeli nde mupepe partie visible nde nature oyo tozali komona univers nde yango wana univers esengeli moto amela kisi ya bukoko po nini akomela kisi ya bukoko po ete kisi ya bukoko ezali nature po nani nature po ete nzoto ya moto yango ezali nature yango moko lokola nzoto ya moto ezali nature esengeli sikoyo moto amela kisi ya bukoko po ete ekokotonga nzoto na ye na bokono oyo bokozwa nde na ntango kala bakoko na biso azalaki soki abeli esengeli asekonekte na nature aswana nzete revele azwi nzete wana ameli abiki na bokono aza nango nde yango babengi kisi ya bukoko donc kisi ya bukoko ezali kisi oyo bakoko na biso bamelaki po ete bakokoza na sante elambu kasi mokolo mo lelo lokola bato batiki kisi ya bukoko nde mpasi ikakatano kobela ekoti mingi na kati na bayindo bazobela bazokozwa solution te mpo anini po ete balingi kisi ya bukoko te mais bazobosini ete nzoto na bango ezali naturel lokola nzoto eza naturel esengaki ete bamela kisi po ezali naturel po ete bakokozwa bomoi na kati na bango po ete na kati na nzoto ya moto mabele ezali moto akelama na mabele na kati na nzoto ya moto safu ezali na kati na nzoto ya moto paipai ezali na kati na nzoto ya moto mapele ya zamba ezali sikoyo lokola mapele ya zamba eza na kati na nzoto ya moto soki moto abeli esengeli ase refere na mapele ya zamba po ete mapele ya zamba ekoka kopesa kimia na kati na bomoi na ye nde omoni bato mingi baza kososola te baza koyinakisa bokoko nzoko kisa bokoko nde bomoi kisa bokoko nde esengo kisa bokoko nde bomoi molai na kati na moto me kisa mundele eza kopesa bato pasi bomoi mokuse avantage ya kisa bokoko ezali nini
matondo avantage ya kisa bokoko eza nini kisa bokoko nde ezali kozongisa moto boyokani na tata mokili po ete na kisa bokoko moto akowumela na komela kisa bokoko nde moto akozala bien inspiré na kati ya kisa bokoko nde moto ntango nyonso akozala na tata mokili donc azongisi boyokani na tata mokili donc moto soki aboyi kisa bokoko elingi eloba aboyi utata mokili moto soki alingi kisa bokoko alingi utata mokili pamba te kisa bokoko eza bomoi me kisa mundele eza nde liwa na kati na bomoi ya bato yango bato baza komela kisa mundele mingi baza na kati na liwa mpona nini médecine oyo mundele eyi kobebisa bomoi ya bato tozandakisa lokola bapilule mwa mwasi azwa suzemi te batu boye batonga po te akatisa lisusu te wana ekomi anti nature nomoi babenge antibiotique lokola bakisi tomela antibiotique eza anti nature bapilule wana biloko basi bazosala wana tata mokili asalaki ete mwasi esengeli akatisa so akatisi eza na ntina mais moto adétruire sikoyo ekelamu ya tata mokili nzoto oyo ezali nature nzoto ezali butata mokili basi bakomi kokende komela bakisi mpo nani mpo ta akatisa te balobaka bamoni ke bazali kobotana botaba yango wana puke abota na ndenge elongo bani yango bapesango bakisi bakoko na biso na ntango kala banobota bana na baekara 3 ans 5 ans ese banomela bakisi kisi wana ntango ozomela yango makila wana ezobima te imagine so makila wana ebimi te ekovanda wapi na nzoto nao ntango evanda na nzoto nao ekosala mosala nini cancer bamiome makambo ndenge na ndenge ela même stérilité comme makasi na kati na bato mpo nini mpo na biloko wana nyonso yango moni médecine moderne ezali liwa médecine naturelle oyo ya biso ya bukoko nde yango nde bomoi nde esengeli bayindo bosala opesa confiance na biso banganga buka po ete médecine na biso nde yango nde bomoi na kati na bato kasi soki bokende mingi ete na mundele yeba ete ezali destruction totale ya bomoi na yo ntango ozali kobebisa nzoto na yo ozali kobebisa nde butata mokili na kati na yo pamba te yo nde ozali nde tata mokili nzoto nde esalamaki nde na tata mokili lokola azali na kati na yo soki ozomela kisi oyo ezali naturel te ozali anti contre tata mokili ntango oza contre tata mokili bomoi nde kozala ndeni ezaka mpasi mpe liwa ntango yiso na kati na bomoi ya bayini kilandi ngoma soki balobi lelo ete bakisi ya médecine moderne ana afrique ekota lisusu te bino banganga buka bokokoka mpena koameliore sante ya bayimboka ndeko mopanzi yango me mutuna wana ezali na bongo te mutuna wana efale mundele natuna biso po ete utakala mundele ntango ayi kokuta bakoko na biso babandi kosala médecine naturelle bakoko na biso babandi kosala médecine naturelle médecine de guérison dans 3 jours obeli moto ameli kisi abiki bakoko na biso babelaki bakolokoto bakoko na biso babelaki bafièvre bakoko na biso babelaki bamalade ndenge na ndenge malgré différence ezali bamaladi mosusu ezali awa ezali dû na boye ya mundele ayebi biso bakisi ya mabe oyo bakisi mosusu omeli kisi wana ezobakisa susu malade mosusu na kala ezalaka te na kala ezalaki so moto abeli okosalaka 3 jours obiki 3 jours guérison totale obiki mais lelo ekoma moto soki abeli bato mosusu basala ba 6 ans ba 12 ans abelaka amelaka bakisi akoma komela kisi momba bakisi donc biso tozali na capacité ya kosunga bayindo pamba te bakoko na biso bazalaki kosunga mabango moko mundele na nakomaki awa te bakoko na biso bayebaki te soki moto abeli malade babuki makasi ya nzete babuki misisa bakati misisa ya nzete bapesi moto ameli soki moto aza na kosokoso bazwi ndongo bazwi batangawisi bazwi nyonso to bapesi moto ameli toza na capacité wana ndeko journaliste makasi e na ngongo to baboye biso tokomi mosika nango ata mundele aza te biso toza capable ya kosunga bayindo nyonso bakobika na bokono baza nango comprimé kuto mundele azopesa bato yango nde liwa mpona nini parce que naza kutuna baelemo oyo bomo yango émission ya sika oyo ezolakisa ete bango moko mindele bazoloba ete kisi nyonso batindaka awa ya majorité ezali mabe ezoboma 100 000 morts par année kisi wana oyo biso toomela ya médecine moderne eza mabe 100 000 morts par année oyo kisi ezoboma bato ya mundele la majorité bakisi nyonso ya malaria oyo bato bazosalela na ngongo bino moko oza temo boyebi ete bakisi ya malaria donc foutoir moto amelikisa malaria lelo après 3 jours fièvre ezongi susu ope babika libela baza mpenza te parce que tokende na bacentre toza bacentre mpona tokendeke tosala mpona tomona ndenge moto amelakisa malaria tokomi changer artisanat opesi bo mabe opesi schéma kinini mabe opesi ye infusion mabe osali nyonso tu wana moto azobika te toza na capacité ya kosala kisi mpo moto abika mpona nini mpo tozala elongo na bakoko lokola bakoko na biso basalaki banzete basalaki kisi bato babikaki biso mpe toza na lolenge wana ya kosala kisi bato babika epuis biso na ngongo toyo baboye tozali kaka banani kaka bakopo wana bo basalaki banzete na ntango ya kala bo bazongi susu kaka milimo oyo ezalaki na ebandeli ntango tata mokili
azosala moto na bambasi ntango basalaki moto milimo oyo participaki na kosala liso nde omonaka mindele babengaka spécialiste ophtalmologue gynécologue mpo nini ezalaka milimo wana oyo ezalaki na ntango ya kala po ntango bazosala moto bazalaki elongo baparticipaki na kosala liso baparticipaki na kosala mitopo baparticipaki na kosala mikuwa biso wana kaka nde toyei lisusu na kati na eleko mpona kosunga kobongisa nzoto bayindo donc mpona kisa bokoko kisi ezali tokomi kutu toindustrialize yango makasi kala mingi te kapa banganga buka bakomona baexposition ebanoleka chaque jour na média bomona banganga buka nango tokoti barecherche banganga buka tosala bakisa ndenge na ndenge bapomade bandini nyonso bokomona kala mingi te donc tokomi na niveau ya bokoli kala mingi te tokoma na bokokisi ya médecine na biso yango tokosenga pa journaliste koko na biso nsima aza wana basoni bakopesa biso mwa nzela ya kolakisa baproduit na biso toza nango awa bamona ndenge nini tosala kisi ya malaria oyo tosala wana soki omeli yango soki oza na fièvre donc 5-10 minutes fièvre esili donc kisi moko très efficace bakoko na biso bapesi biso boyebi ya kozwa nzeto wana ya kosala yango epesa bato bomoyo donc kisi wana soki moto ameli yango eza lokola biloko na bino bombeli yango schéma kinini soki omeli boye basali schéma kinini boye batie batonga après quelques jours ozongi susu malade oyo mpe effusion basali boye ozongi susu malade oyo biso toza nango kisi toza nango awa ezali soki bapesi yo omeli yango ya malaria quelques minutes kaka fièvre esili na kati na moto toza mpe na bacomprime oyo tozosala bacomprime ezali comprime oyo tokomi na bokoli bacomprime ya malaria ezali bakomprime ya infection ezali kote mingi bayebi te non même problème etali fertilité stérilité na kati na couple mingi eza infection due à infection parce que kisa infection bazomela ezali yango elongo bani te mpo ani parce que bakisi wana ntango mosusu omela yango ezobebisa mataka ezobebisa bovere ya bana basi mwasi mobali mpo akoma na obote ekomi difficile yango toza bacomprime naturel oyo ezosunga bato na bainfection oyo soki omeli yango en tout cas après quelque temps au moins apenza infection nyonso esili or bato bazonéglige infection mpo na nini parce que bato baza na notion ya santé te moto azali kaka donc tomi asomba na elipa alianeki asomba kisi bon yango wana tolakisa bino bakisi bomona bakisi wana bakolakisa bino bakisi wana bacomprime tosala comprime ya tension ezali comprime ya diabete ezali bacomprime ya otali bamaladi lokola bamaladi infection pulmonaire ezali nyonso wana ezali tosala yango mpo nini mpo na kolakisa te biso mpe mundele aleki biso te soki mundele azwaki mayele ya kosala comprime mpo azalaki na boyokani na bokoko na bango biso mpe lokola biso mpe na eleko oyo bana mfumuki mbango lokola totongi boyokani ya sika na mfumuki mbango elongo na bakoko na biso nde yango moni biso mpe tozwi mokano tozwi libaku wana ya kosala bakisi oyo kobikisa bato na bokono nyonso bazali na yango par rapport ya liboso ndenge olobaki ete na kala babokono ebele oyo ezala oyo sikoyo tozomona ezalaki te kasi bato balobaka keno na ntango wana betidi to barecherche ya makasi ezalaki te pour ke badécouvrir babokono oyo tokomona sikoyo babanda kobela na bango me barecherche ya makasi ezalaka te sikoyo lokola monde évolue technologie emati nde bazokoluka bipai nyonso pour ke baretrouve bakisi wana nini te ndeko journaliste wana ezali lokuta mpo na nini mpo bakoko na biso bazalaki na miome te na image ya sika moko ezali au moins miome moko ya 5 kilo oyo bautosala opération lobi kaka miome ya 5 kilo miome ya 5 kilo oyo bautosala mikolo na ntango kala bakoko na biso bazalaki na bamiome te bazalaki na bafibrone te bafibrone na bamiome wana eza maladi oyo euti na mundele ayebi biso bakisi ya mabe oyo nzoto na biso lokola nzoto na biso ezali naturel ntango tokonsome artificiel nde esali retour esali anti wana sikoyo esali retour nde komobota biso bamiome komobota biso bafibrone to na ntango akala bakoko na biso bazalaki kutu bavrai chercheur mais chercheur eza nini eza kaka kotonga boyokani na mokili ya molimo ntango banda koinspire bino kolakisa bino te omoni nzeto oyo tata ngoma tata itole omoni nzeto ndenge eza boye ngai nzete nabikisaka bokono boye ok pa nzete a revele bokono asalaka nde yango recherche bakendeke mingi faut que na spirituel parce que faut oza connecté mpo mosala oyo ya médecine eza mosala moko spirituel ya koguérir bato otango oguérir bato esengeli koza mingi mpe côté spirituel mpo nini mpo ozwa badonné spirituel oko bato bakoki kokela te kosala eloko moko te soki mokili ya moni epesi bango te esengeli kozala en contact na bakoko na bino nde bakoko na bino bakoinspire bino po to bokoyeba nini bokoki kosala mpona bokono moko ekoya songolo bakoko na biso bazalaki ata mopepe moko soki ezoya mbala moko alerte ye ozwa makasi boye bosala bopesa bato bamela po ete mopepe moko ya mabe eza koyela bato donc bakoko na biso bayaki na recherche makasi parce que bango bakotaki en contact na mokili ya molimo loka makambo ya boya bango bazozwa ingeta
par rapport ya ba kiso uti ko présenter biso to uti la kisa biso ya ba compromis au sali ya mai mais to bete pour que ba kiso to mona médecine moderne ava ba sala kiso na ba synthétiser rango ba zuna bango champignon ba zuli yebo ba zuli kasa bo mais ba ko synthétiser rango ba zuli produit chimique ba sena kati est-ce que yo utiliser ba même produit chimique pour que au sala ba kiso wana to sala yango lolingi kan ndeko journaliste tant to benga ngo naturel. Mais naturel ni kolobani ndeko expliquer nature donc ezaka nzete ye moko kaka na mai azali nature tata mokele nzete pe nature tata mokele bango baso basangani nde sali kisi nde to pesa bat babika donc na kati wana ezali kaka 100% naturel yango neza usali te tonga boyokani ya moto azambi komila ine na keneki na Inde na 2014 na kena Inde akuti na tata moko boy 128 ans na tuni sekali na secret zakaka bokoko tata comme si 128 ans ali sekret zakaka bokoko lia naturel pe komela kisa naturel kuta pesa conseil albi keba kende kongo yebisa bande kono oyo akokanga mingi akisa mundele yebete azabo moite le tozo monango 45 ans moto comme foutu akomi pas va pam même pas 50 ans donc akoko na biso ba umeki à 80 ans kutu mutazana jeune 120 ans mais le botan ndenge médecine moderne et petoli bateau et BBC bateau akomi donc si ozo mutazana santé azotambola mais na kati ne eloko mo ezatazana ira vite yango bandeko bolongola makanisi na kisa mundele botia elike na kisa na biso bokoko biso bandeko na bino tozali pona kosunga bino poto boko kozwa santé la mo bo umela na kati na mokili boko kisa bitinda poto so boko kisa tinda te eza passe poto ndemo kanto lobaki ete molimo moteza lokola moto na kati na ndako tango ozali na kati na bomoyi yebete nsuni no soko zo komela bimela mela ko zo komela wana o mele bicap mabe amoxicilline o mela mabe o mela o mabe tango zo komela eza ko détruire nzoto na yo suka molimo soki emoni nzoto ne bebi makasi ekoluka esika mosusu ya okende ndenge moto akimaka ndako ne so ndako ebebi makasi moto azobanga ete mbula soki ebeti na butu miro le kokoela ngana bana te nzako sengeto bima to kento no luganda mosusu ndenge pe molimo ebima na kati na moto ozana jeune ozana na nzoto makasi luka o mela kisa bokoko ko ete o kokisa etinda pe mission o tata mokele apesa kati banki so uti ko sala pour expirer au moins ko sala combien de jours kisi expiration ezali na ba kisi na kisi za be lemon nango eza bakasa mosusu expiré dans 6 mois mosusu za une année mosusu za ba produit ça dépend na produit pe na qualité ya produit na produit eza na efficacité nango pona ko expirer tebete kisi soki ndakisa otokisa ngo sali boyemba mse ça au moins une semaine ndam soki ebele ba 1 mois mais obino bo sali pour que et garder pendant 6 mois une année babiloko nino tie na kati oyo ezoko testa pendant que kisi wana do tindenge eza bongo ko sala une année et kozala malamu d'abord wana eza secret wana tokolo bango na médiateur a comprimé oyo nazana ngo ya infection ezosala une année a comprimé nazanga ba infection et pour na opesa ka bato mosusu bayeba moi secret soko za kisi na yo tiaka miel soko tie miel omona kisi wana ko sape une année kisi wana ko sa 6 mois ko na capacité kisi donc wana cadeau na pesi na ba ndeko so du miel otina kati na kimino na yo au moins penza miel a revendre sango kwa mama mikole bien mama loba suka na bandeko balandi émission na biso mokoma bandeko banso bo balandi biso ya suka te suka pona lelo poto zana bo moyi po za chaîne na biso to banoleka ndonga nyoso pe mikole nyoso pona bandeko mingi balobaka ete kisa bokoko bameli babikite pona ni bobikite pote mingi un facteur liboso mingi bazo respecté te na plus de 300 cas bato baye Amerika moi compris montabeli 18 ans ya hernie mais azo nga me abika na mokolo moko bato sous infection ou mele asali 14 ans d'infection vandi penza ko basi musu bazana infection ba 14 ans mais ya linga ka mela kisika moko na abika so ka melikisi après 2 jours akimine ba musu ingratitude qui c'est ça $10 et apesi par exemple wanda kisaka apesi $2 et musu etikalo wana ayoki moi bien akimine ya kanisa biki nzo maladie silite hémorroïde pendenge moko mutu bato musu bazali hémorroïde zo terroriser wana ko ça émission spéciale hémorroïde na maladie zo terroriser bande kwa wa mingi kaka négligence bato so bazana 12 ans motata moko na kutane 22 ans hémorroïde on a ça 20 sur 22 ans na pese kisika moko ya linga lobi na tongo abika nde bato mingi bazobika te ya musu sezane ya musu za facteur spirituel ba musu bazana ba karma asala mabe mingi to bakoko na basaki mabe lien wana la bango na famille bakoma na hémorroïde moko chronique ici la kate hémorroïde wana ici la kate ata osali boinde senga na kona esengeli boya tozali na solution ko pesa bino pona okata ba lien wana pona kolongola bokono za ko tungisa même ba diabète mususu ezali ya ba lien
ba diabète mosusu pe ezali ya bokono oyo normal nango wana pona biso numéro na biso ezali soko boningo ozwa biso bobenga biso na 082 97 98 046 082 97 98 046 wana le numéro na biso toyeki na bakisi tolakisa epa na bino bakisi toza nango ezali ebele oyo tosimbi awa eza hypertension ye ata tension nge mati ndeni ye akopisa tension palpitation ndenge boza komona vertige perte à mémoire comprimé mobima tosali pona bino bayindo pona kolakisa ete tokomi ya bokoli toza pe na bakisi ya malaria oyo eza kopesa bato santé malamu soko omeli yango na mwa mikolo na mwa ngonga kaka oyo elandi omona mpenza fièvre esili toza pe na bakisi ya infection pona infection nyonso infection générale infection nyonso ezali basorte ya infection nyonso kisi ezali urinaire sanguine infection de la peau nyonso tu ezali infection génitale toza pe na bakisi ya amibe comprimé toza bacomprimé ya bamibe oyo permettre ete soki obela amibe bato mosusu bakóma kaka olia amema babidon akenda babidon na voyage esengeli azala mwa comprimé na poche po ete kokosunga ye tona bacomprimé ya amibe bacomprimé ya diabète mpe ezali mpona bato baza na sukali po ete kozongisa pancréas na ye baselile ya pancréas oyo lemba ezongisa baselile ya pancréas ezonga na bololo bakisi ezali bacomprimé eza ebele bapomade mpe ezali yango tolobi ete kala mingi te bomona game ebele ya baproduit oyo ezoya awa mpona kosunga bino bayindo en tout cas toza na esengo makasi po ete soki mpenza kopesi biso elikya bokosepela mpe bokozala na nzoto kolongwa matondo mingi na kilandi ngoma na kondima koya koyanola na émission na biso ya mokolo mayelo matondo mingi na équipe technique mobima ya voix mo télévision matondo mingi na bino banso obozuli bakoya kolanda émission na biso ya mokolo mayelo tika ete kimi atataki ye likolo na se ezala omabota mabe Bandundu ba Congo Maniema Kivu Congo be Afrika mobimba Tolanda fumu kimbangu mobikisi na biso bayindo Epasola